sa femme Olive parce que yene ngaza wana comme na visée maintenant lokola comme na ba visée ya ba monde ati bazolandela ye par la communauté allez moi ça komi ko kende ko tambola ka ate yake initiative plus na beni a initiative plus na maniema. OK, mon mari a travaillé pour la paix mais pendant 18 ans qu'il était là. Pourquoi il n'a pas travaillé pour la paix? Donc to lembi ba mascarade wana mama voilà ba propos ya maman Olive eza motivé à nini? Eza motivé wana eza ko kende ko chola ozomona tiazo sala ba déplacement eza ko chola nde peuple ko chola peuple vérité ba sécurité atango et makasi par rapport à tango na bango ndinga. Ah non mais qui a organisé ça? Qui a organisé ça? Il faut éclairer on a ba Congolais bazali ko landa biso. Qui a organisé tous ces entrée à Afdel dans ces pays? C'est donc les babé au Congo ezwa ki ko yambaka Afdel wana et côté biso ba troupes étrangères. Donc plus de 80 000 troupes étrangères dans notre pays. Mais maintenant, aujourd'hui, conséquence des alliés, et botiba 150, 160 milices. Imaginez, moi, parti, plus de 160 milices. Et cette dame-là, initiative plus na Bamaniema, initiative plus na Beni, mon mari travaille pour la paix. Il y a ça, les sous mon konzamboka, théatika ko d'Israël, biso yango mon konzamboka, a su paix décision, tous soutenir rien na décision, a su état de siège. État de siège, on a tout décortiqué, on a pas congomani. Pour pas comprendre que maintenant, les chefs de l'État vont commencer à donner des ordres. Ça passait même dans l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est ça l'état des sièges. État d'exigence sécuritaire. Donc, Nakashamata o yolobi. Bitu keita keya pesi coup de gueule. Que messieurs, nengo zawa, ozo sala makamu ya bien te. Kolongwa longwe Kashamata na yazo ngakinga kati na Kinshasa. Oyoki kuna 85 soki milices katakata ngarete. 85 milices. Bakangi ba 85 milices wana wapi. Bakangi bango te ke o na résidence ya Moïse Katumbi ou na résidence ya bakangi bango na ferme na ye kaka ya kinga kati. Et ya Kashamata. Il faut tout forcer na tir pour que na tir changer. Et le chef de l'État a compris ça. Il faut avoir décision moko draconien nde balobaka. Soki to aussi ba décision ya bongo te makambo ko tikala ko changer te. Et surtout na l'administration oyo evandaki Kabila pendant 18 ans dans ce pays, c'est lui qui a organisé tous ces massacres wana ozomonaka même sa femme Olive parce que oyo ezotikala comme priorité pour les Congolais l'arrestation de Kabila, c'est fini. Et état de siège alors pour l'arrêter ça demande quoi? Et c'est ni pas banda arrestation. L'arrestation à Kabila déjà. Bonjour, bonsoir, na bandino sur la Voix Céleste. Mbote na bino mbote bozali belé partout dans le monde. Vous aurez l'anda biso par la internaute na Nivetas na moni pasteur Sezamuanga, to en Europe. Siwa mbanja na Belgique, vous dit ça liebo. Maman Konde Chita c'est que vous en Asie, Océanie, en Afrique, précisément en Angola, na moni docteur Emery. Docteur Ozopesa, le Koum, il y a un docteur Congo, au niveau de Angola, vous avez précisément en RDC, sans oublier, dans Machipicha, dans Est RDC, ils ont des conabino. Moïse Mon Kanchiba, les Misso Bolingaka, tout le bateau, tout ça, décryptage et actualité politique. Banani, Bazali, si ma guerre à Est, bon officier, ni bas si ma guerre à Est, ou c'est qui les Mikoza Koya, il faut l'ongler, donc bon, armée qui va pénétrer déjà au niveau est. Est-ce que nous avons frappé bande et aussi ngani gouvernement Samba Lukonde Kabila a tenté de piéger quelques ministres par bateau nae ba mafia nae tokosuka wapi mapona ma 2023 et causa to ozalate ça va sujet d'actualité autolobela kuna pe Caleb Mutombo abawando sambisae akolobani. Tant n'y en soit qui a négocié la dimension de sécurité. Ils n'allaient pas le bannir. Est-ce que déjà l'IVA qui a information? Il y a aussi ça va actualité autour limbo la bus avec nous. Merci Andeko John Mbo qui est sur ma caméra. Na équipe moi la face reste toujours l'eau les eaux foot dans ma tokoloba. Zambia botorozo wapi. Merci na Andeko Alvebea. Merci na bande monter bandeko tout bazan la face céleste. Donc on a sur mon cas sur Yamba. Ça fait bas et ça mi kolebele. Moi Namboka Junior, wazali moko ya ba communicateur ndeto sein d'équipage ya actualité naï. Mwana mboka Junior Belami mbote ndeta. Bonne santé. Te kitoko vraiment santé malamu donc inangolo nkolo santé malamu nangolu ya kolo. Situation ya est.
bandeko baosenga présence ya Faci badécréter état d'urgence situation eza niveau nini omoni eloko oyo tokoloba na bakongomani Match ama ndenge tomesana koloba ke il faut tout forcer na tir pour que na tir changer et le chef de l'état a compris ça il faut avoir décision moko draconienne nde balobaka soki tozwi décision ya bongo te makambo ekotikalaka kochange te et surtout na administration oyo evandaki Kabila pendant 18 ans dans ce pays c'est lui qui a organisé tous ces massacres wana ozomonaka même sa femme au livre parce que yene ngaza wana comme na visée maintenant lokola comme na ba visée ya ba monde ati bazolandela ye par la communauté allez moi ça komi ko kende ko tambola ka ate yake initiative plus na Beni a initiative plus na Maniema ote mon mari a travaillé pour la paix mais pendant 18 ans qu'il était là pourquoi il n'a pas travaillé pour la paix donc to lembi ba mascarade wana mama voilà ba propos ya maman livre eza motivé à nini eza motivé wana eza ko kende ko chola ozomona tyazo sala ba déplacement eza ko chola nde peuple ko chola peuple vérité ba sécurité atango et makasi par rapport à tant on a bango ndinga ah non mais qui a organisé ça il faut éclairer on a ba Congolais bazali ko landa biso qui a organisé tous ces entrée à AFDEL dans ces pays c'est donc les babé au Congo ezwaki ko yambaka AFDEL wana et côté biso ba troupes étrangères donc plus de 80 000 troupes étrangères dans notre pays. Mais maintenant, aujourd'hui, conséquence des alliés, et botiba 150, 160 milices. Imaginez, moi, parti, plus de 160 milices. Et cette dame-là, initiative plus na Maniema, initiative plus na Beni, mon mari travaille pour la paix. Il y a des sous mon konzamboka, théatika ko distrait biso yango mon konzamboka, a eu des décisions, tous soutenir y a une décision à état de siège. État de siège, on a tout décortiqué yango na Bakongomani. Pour pas comprendre que maintenant, les chefs de l'État vont commencer à donner des ordres. Ça passait même dans l'Assemblée nationale ou la Sénat. C'est ça l'état des sièges. État d'exigence sécuritaire. Donc, il faut na niveau de SEWANA autant de chars de combat, autant de missiles. Donc, chaque lycée, chaque école, donc, il y a une base militaire partout. Et chef du quartier militaire. Bourgmestre ya commune kuna là-bas militaire moi si na militaire bien lancement tout ça donc meki même na oba élève na kata salle donc bazawana donc mutu tout akozala contrôlé par des militaires c'est ça l'état de siège donc il faut pas habituer na yango on peut faire ça même l'état de siège on peut simba faut ba infito bazanga ta ba bima to sur information il y a des officiers au bazan on sait de l'armée au gradé cité na kata masolo là est-ce que vous komona bango soza de formation mususu ba yuti tata mo ndeko ba uti ko pesa nge information tata Ntibal ndenge to décortiquer no ba actualité politique ba ndeko ba benginga na Beni ba expliquer ngai ndenge nini ba officier na kati ya FARDC bazali ko organiser ba massacre wana donc ça vraiment pas ndenge tozo lobela wana ote ba troupe étrangère ba ozo utaka libanda oui ba troupe étrangère pe ba uti libanda bazana bazo kota na Congo pour faire des massacres mais bato baza na complicité na bato wana bazali ka kose na kati ya armée mokonza mboka il faut longolela biso ndeti ba général soki mundo swana avant de autant des années na kati ya armée avant de autant des années à organiser ba massacre et ces messieurs là aza ressortissant à Ituri ndenge toyoki aza ressortissant à Ituri maintenant ba troupe na ye oh ya zalaka nango soki na premier soki 17e région bataillon ya jo gériwa donc ya zo kaka ba troupe oh ba ressortissant à Ituri bande ko na ye nda cha ozala tour na ye pour ba protéger ka ye oso pour ba protéger comment na nani aba bengi les général mundo si oh mokonza uti ko maté même fonction moyindo mundo si voilà Fachaza ozo courant na ba même au conseil moka la service ça fait un tour ça ndeko na peut-être luka ba la poste mo bende te ndeko wana penza limite nde exploration PCA so qui Fatia e bien moi Matisse François c'est-à-dire Fatia pas un complice yango tozoloba c'est contredit te ba de bota là donc on peut explication donc Fatia pas un complice te mo no mangé ça so Fatia za informé te zela na yebisa yo tata Ntibal awa to bandaki koloba yo komona même ata oyo général John Numbi tango azo Kabila tiki fonction général no John Numbi azalaki mais ba fonction pe Matissa makite ba fonction matina et ba Matissa la ki ba fonction ti lomo na pouvoir ba maitele fonction longo soki na 3 étoiles la ki na 4 étoiles nde lingaki koloba ke no makambo nyonso mabe azo sala ba ko sala banquette te ba ko landela ete ba maitaki fonction mais lelo John Numbi azala
tout le monde s'y a kimi place yo kutu na kwa ke ko bata melezo mona na lisusu te ndenge moko pe ndenge to lobby le chef de l'état azawana azana ba service ya renseignement ba service ya sécurité o eza habilité ya makasi pembe na ye il faut pe ba pasunga chef de l'état ba banda ko talisa ka ye po biso tant tozo lo baboy biso tozo zo ba information o ezo uta de partout donc toza déjà bateau nde balobaka la voix des sans voix donc bateau tozo tombola mungongo place o bande ko mususu bazo ko tombola te zo mona donc tant bata ba pe ba bisi biso ba kombo ya ba officier wana mokonza mboka il va beta c'est des aïe moko te ezali o mususu ki akilami akili wala akili do mona ba kombo moko et peut donc ba kombo moko pe flou ba kota na kati ya armée ba ye pe kaka na ba travers ya ba milice sima ba ye ko sala bango ba bâtissage ndenge sala makana ba koti bango na kati ya armée lelo ba zui ba fonction likolo parce que dans notre armée tata ntiba il faut te ba congolais to eza armée moko boye ba officier militaire moko na biso ba saka na bango formé te o tenenge ezala kazo mata fonction o utaki likili o komi capitaine non nous dans notre pays nous avons des milices oyo ki awutine na kati ya milice na zamba kati batu mitu tant ba ko sala bratissage ya ba militaire allez ba matisi fonction kuna na zamba soki ba bandaki ko benge colonel tant ko ya na fa de sa commis général kuna na zamba bandako benga ye capitaine aye na niveau ya fa de ba matisi directement garde to ebite ba garde ngo soki mataka na par Michael Miracle yango to lobi mokonzi ya mboka ba officier na mboko kolongola ndeko wana a préciser yango bien kolongola tous les officiers na ba militaires ya SC. Nous avons des militaires dans Bandoudoua, nous avons des militaires dans Congo central. Nous avons des militaires même dans Congo central. Au lieu de que nous soyons batouana état de siège, quand bango base à la face à la population, mais or que bango des organisateurs il y a massacre. Au moins les gens outil ko éliminer ndeko ya musulman wana, o ya za moko ya imam ya ben. Donc pour y azo dénoncer. Bango tangu y azo dénoncer lobi non un musulman ne peut pas craquer oui, mais ça embuscade, non? Ça embuscade, ça une opération terroriste. N'est pas ça la mission na bango. Ça embuscade, embusqué. Oh, il y a ce cas prêcher na niveau ya église na mosquée. À tout moment, bête à CT, na ba ADF wana. Et puis ndeko junior zo continuer. Bande ko est, faut boyeba. Na makanda mito makaya ba tebele ba boule na guerre ezaka ba rebelle. Et un groupe terroriste. Au moment le 11 septembre, le président américain, comme vous dites, George Bush Jr. L'air a senti que les États-Unis sont menacés. Comme va faire on dit, oui, mais les États-Unis. Air Force One. Air Force One. A où met l'écolo? Air Force One dans les années après, à 2 mois l'écolo. À la nine, à protéger. À protéger. Pour les États-Unis, à qui minda kunaï. Ils ont qui s'est menacé, c'est que parce que bien fois ils ont groupe rebelle na quatre sous terroriste côté. C'est peu politiquement pour inter biso yem ta prophète continue de. Yango to lobby. Donc bango ba mode opératoire na bango yango. Ndozo mona bazo sala ka ba losambo te. Mon konti ya mboka ya wana beni ya sali ba créer ba moi ba scénario na bango tout ça ya élèves tout ça oui. Mais le chef de l'État est très sage. À l'objet, non, élèves, bazonga na l'école, bazonga na lycée, batanga, bazonga na bandaku. On va mener des actions. Les chefs de l'État ne peuvent pas descendre là où l'insécurité est au bas plein. Mon konti mboka nini ozomona ke ba congolais nous sommes devenus ba aînés donc ba tumoko mitema na biso na ebité so ekomi ozomona ba jeune ba lusha wana kaka moko ba utaki ko kangaka ya lusha wana yende mutazali lokola ravitailler donc mutazo ravitailler même ba ADF wana na ba information na bani kaka ba jeune voilà kaka ye moko lisusu alati uniforme a tieni ni ote tozo senga moko za mboka ya voilà donc kaka ba wana nde baza à la base ya ko créer ka ba insécurité à l'est guerre ya est ils ont tellement guerre moko complet koti makasi donc il faut ce que sengi même ko changer même batuko ko longola ka batu ya kuna ko déplacer bango ba longo to longoli bena ba villageois nyo sa beni bande ko na biso nyo sa beni ba longwe kuna ba yena na koto o ya Congo central ba ke kuna ba memi na ki Congo ya l'état kuna allez soyez ah non en tout cas moni bango kuna parce que là où ba guerre zo bunda mande banda ko ba étage zo to tala ligue so ezana ba beni tala ligue ezana ba itu tala ligue ezana Goma. Donc, on a connu les Arokola, Congo Koututé. Mais là où la guerre est là. Mais dans l'Équateur, la guerre est allée. Au moment où on a connu les donc, on a déjà la mafia. Donc, mafia, on va porter ça. Ceux qui te saluent, crime, on ne va pas se retrouver. Il y a un chef de l'État, mon conseiller Mboka, Tata mon conseiller Mboka lobby, avant Kita, Nengo lobby. George Bush Jr., tant qu'on a tenté, Salamagin en 2001, dans les États-Unis. Oh, il y a World Center. Mais tout le monde a un président Martin Avio va protéger l'Icolo.
baki kokote même na bunker moko boye ya secret na États-Unis oyo même mutu moko ayebi te mais biso tozolinga mokonzi ya mboka akende kozala exposé babeta ye masasi nde ozomonaka bajournaliste mosusu bazoleka na bamédia tokotanga kombo te mpo tosala bango te o te s'il prend une balle dans la tête ça fait quoi donc yo ozosouete mokonzi ya mboka oyo yo akende kozwa balle na mutu kuna que non les tel pe aleka bongo tout ça mais soki yo je mourrai avec une balle dans la tête voilà. Mais pourquoi pas pourquoi il a cédé les pouvoirs pendant les élections au lieu que yo aux militaires fellow aux la balle dans la tête. Question monsieur Lingaïa. Officine extérieure baza banane. Bato ba finisa ba libanda. Parce qu'avant d'abord bon néanti sur le plan national, il faut pas libanda c'est batiki. Bien bazo continuer. Ande omoni siko. Continue ba to en France. France voilà. Tout monde Union européenne et koto. To bi kende ba ye wana. So ba sole makamba est ko zangati. Donc la libanda est ndenge mokonzi. Robinet kangambe. Ndenge mokonzi mboka bandi ba démarche na ye ya kokende libanda ya mboka. Kokende ba diplomatie wana ezande pona kokende kotalisa bato wana bato oyo baza nde babenga ba multinational oyo baza derrière makambo ezoleka na este wana mokonzi mboka kei même iti na Champs-Élysées na balingaka nini baolinga nini mais bango bazoluka mbongo pas par la voie légale ke baya awa baye kokutana na l'état oyo eza établi gouvernement fandi ba coopérer ba pesa biso penenge mokonzi alobaki gagna te bino bozwi biso pe to gagner biso pe peuple congolais to gagner quelque chose mais bango bazokende par ba voie mafie po bo bande ko détournaka allez bazwaka ba mosolo na bango ozomona ke ba lelo ba Bill Clinton ces gens là baza ba grand fortuné na monde à cause ya ba massacre OK les Congolais sont en train de mourir matin midi soir mais France mokonzi mboka ke koyebisa Macron en face pe atouche omoni mokonzi mboka tout ye na lipeka kaka nenga tuta kaka ici awa tango basali passation de pouvoir a solliciter na Champs-Élysées na ba bataillon na ye ba garde républicaine na bango ya mpisa kuna o batonda mokonzi mboka lobi j'ai besoin de l'apport la soutien aussi de la France na makambo etali na S1 alors merci Ndoko ba question ye belé vraiment guerre à est d'autres rapport à Albert Yuma il y a que non na code minier ndenge gouvernement kaloba négociaki so peut-être se fait ça négocier bongo la majorité ya ba richesse na biso izo kende pa ba étranger ce qu'on a surtout na la majorité ba entreprise na ba multinationale donc ça dit aider ça za okané logoté ce qu'on est ba luka so ko provoquer ba guerre pour ba luka so nini question na ngai wana et peut-être so comprendre ngai na comprendre ndongo lobi omoni tata atibal na sepelaka na yo oza mutu oyo dekotika baactualité makasi ntango mutu ozali koloba omoni makambo mboka na biso oyo ebandi depuis Léopold politique ya Congo depuis Léopold avandaka na Belgique na ye kuna alobi te nakende bilanga moko eza na Congo wana na mwa bato na kati nazwa yango ekomi eta nanga privé ozomona concept oyo bato wana bepékalise wana batya na mitu na bango que non Congo eza lokola moi propriété moko privé okoya na yo koti osali moi champ na yo ya cobalt o récolter mais politique wana nde yango ebandi depuis ba Léopold ti ba Belgique royaume ya Belgique récupérer Congo na maboko ya Léopold ba récupérer yango même ba Belge administration ba Belge jo evandaka na temps et depuis les années oya ile uto leka ba mbule leka bazala toujours na politique wana ba lumuma ba combattre yango ba combattre to moni ba lumuma ba bima ba victime bamima ba victime mais lelo ozomona ke tangu ye oyo Kabila ye Afdel toloba po Kabila kaka te entrer Afdel au pouvoir mais entrer Afdel la mission était claire lokola sikoyo ke toye to récupérer Congo to longoli na no mwana mboka wa zalaki au sommet de l'état to tient un étranger maintenant il faut piller le Congo donc ezalaka ka ndenge Léopold azwaka yango ke mwa bilanga moko boye ya mutu nyonso akokota na ye azwi ye olandaki apart nanu ye yuma bimisa ba révélation oya Ogefrem passer Saiba aloba nini ke mosolo nyonso ya Ogefrem ekendaka nango na Tanzanie na Dar es Salaam donc soki voilà ezofuta ba militaire donc même Ogefrem oya biso awa na Congo oleke efutaka etonga ba stade na kati mboka na biso ezokende tonga ba stade kuna na Tanzanie ezofuta ba militaire Tanzanie na yebi te soki na kati Ogefrem ye passer Saiba akomaki Tanzanie à cette époque là où leur guide leur chef autorité morale na bango il n'est pas congolais pour qu'il ne continue à mosolo kuna donc c'est ça leur politique et Yuma aussi Albert Yuma lui aussi il fait partie à bateau ba payer Congo parce que tant lobby émission na landi yango azolo ba keno ba minéraux nyonso
ba minéraux non c'est qui na libanda Pona okange bozela nini pona okange non moni la justice ndenge et travailler là ka ino moni ka ba caméra ah non il makambu ya komonela bato ezate parce que justice ezalaka eloko moko instrument moko ya makasi pour la république toko kene na justice teke na ba justice individuelle omoni biso bato population tozwaka ba justice un peu brutalement ah te tozwa te toke maleme lelo boye tozwi Willy Bakongo ya akanisaki keno ndenge appuye na ye EPST wana makambo ekoleka nde wana mais voilà aujourd'hui il se retrouve à Brazzaville arrêté là-bas humilié même bazongisi awa koti makala donc justice ekokende maleme tout le monde doit répondre de leurs actes à la justice. Donc là, on va aller petit à petit. État de siège au Tolobi Kuna. Bande qu'on a vu sur les politiciens, on va linguer toujours contestation. Boye, bah, un état de siège comme ça, à 20 ans. Si insécurité aussi, à 10 ans. À 10 ans, à 20 ans. Donc il faut faire la one. Matabakop, on est là. Il y a un Tolobi. Et tu n'as qu'un azulé, moi, 2 kilos à diamant et wolo. Et tu m'as 10 000 $ la semaine. Ou là, il a un salaire 10 000 $ à moi en tant que député. Bon, il est là fort. Il ne fallait pas fâcher à précipiter. Il y a un mot bazo luka. Tu m'as dit président où il y a na moi vision ko boma ba cop, ko boma ba rétrocommission tout ça. Ba cop est belé. Ba ba nes début sur la matonia o. Lokola mana lokola mais za mutu wazana ba petine. Oh salama kuba petit ba minduki. Voilà. Asaba kuba. Ba zinyango ba misi ba wolo wana ba kiba. Soki yo ye wana ka ko chezo lo wana. Ah libumu pelele. Ba fungoli onzoto. Donc bango baza wana sans pitié. Donc souci na bango eza matière na bango yo kutu humain oza ta na valeur te devant batouane ndo zo mona na ba officier ya FARDC bazo tonga ba immeuble ya bazo tonga kana Kinshasa OK bazo piller ba ressources maintenant la reprise ekozala même aux officiers ya kati armée soki ba kangi yo na makambo ya ba pratique kuna ne tolobi ebele seront fusillés ebele ba kozala écarté physiquement et kozala te ke ba longoli yo fonction pour so ba longoli yo fonction ba longoli yo soit na S ba ke kotinda yo koto mususu o même toujours ba maintenant cette fois-ci bakangi yo ah maintenant tu seras on se disparaître OK question monsieur linga na pose ah bande ko bolanda bande kwa est bo mo les raisons que ça les marque donc c'est à dire député moko asa leader par exemple na quartier Matonge 1 na ki leadership ne wana izana ba branche ya libanda bazolu kabazo ba richesse na kati ya village dai babi que non pour na bozo ngo malamu il faut le leader tel a rosa na Kinshasa batini peu émissaire des monde évolué avec vidéoconférence babi ci cop babi so bon ngaza après boya wana bozo cop ngana ozo kombe no yo ndeza boy par semaine ton otino temps en dimine pe ye a obenga batu na e base na e o bazana quartier wana que no bo facilité baton boya baton boya base po boya wana batuni pe réseau biso to bénéficier ba créer réseau entre base na batu ba wana ba comme kubuma batu et bazo bon bato tuko ba base na o bazo couranté na makambo ya zo sala so bazo l'insécurité pour na ya mona teke non ki leadership na zo lobela bango te kaka ye wana député wana akena parlement insécurité à l'est insécurité à l'est mona bo comprendre insécurité à l'est mais ye muto aza kati to bandeko eza réseau moko eno ba phone ta pas à kati nango bo question na o na pozo yango eza trois branches. Sur le plan international, sur le plan international, sur le plan régional et puis sur le plan national. Au moins sur le plan national, tu sais qu'il y a obligé à dialoguer avec Kabila. Parce que selon les informations, il y a Newman Ratchot. Mabi que non Kabila est moko. Parce que guerre wana est c'est tout ah et bana Mobutu. Mais Kabila est a multiplié en haut. A créé un groupe rebelle. Au moins, non, comme il y a une autorité morale, il y a un groupe rebelle. Moi, je sais que entre les Congolais, basta le dialogue comme on a Kabila. H de guerre, des balobans dans le poteau, va déposer guerre, va tout na Kabila de jour aux aura 600, combien 650 000 $ par mois. Aux sénateurs, vieux aux Lucasoni. Moi, négocier ça les messages. Personne n'a réussi à négocier sur le plan international. Sur le plan national, il y a une autorité morale. Pas un double prend ça. Autorité morale, autorité morale politique, autorité morale et Makambo. Moi, il vraiment un dialogue qui passe. Les deux chefs de l'État au monde où s'est rencontrés plusieurs fois. Même aux États-Unis. Même là-bas, pays où ils ont même Macron en Hollande. Moi, je te dis, la sincérité où mon konziambo katali si na neko tatawana. Ya kingakati. Moko imaginez
et comment qui est moko komona mokonza mboka lobité yaka cité le yate na koyate ngai na wazaka kingakati bok mokonza ke titre c'est les mêmes les chefs de l'état en fonction il a préféré déplacer dans Tili bakuta mais ezali azana l'âme congolais cet esprit là ya ki congolais za na mutu wana na kashamata oyo lobi bitu keita keya pesi coup de gueule ke monsieur nengo zawa ozo sala makambu ya bien te kolongwa longwe kashamata na yazonga kingakati na Kinshasa oyoki kuna 85 soki milice katakatanga rete 85 milice bakangi ba 85 milice wana wapi bakangi bango te ke o na résidence ya Moïse Katumbi ou na résidence ya ne bakangi bango na ferme na yeka ya kingakati ya kashamata awa tango azokite kingakati akende yo mona kindenge ba garde républicain ba bimaki ebele awa mipiku na mipiku ya ba garde républicain na kingakati donc lui il est là toujours préparer la guerre. Mais il y a un autre koloba. La seule où les autres comme priorité pour les Congolais, l'arrestation de Kabila. C'est fini. Et état de siège. Alors pour l'arrêter, ça demande quoi? L'arrestation de Kabila, déjà malem besoya. Tout ça déjà solo non. Tu rebelles les solo pourquoi? Parce que les lots déjà yo moko uti ko sulu ko epenga ngwa avec bande l'émission Kalev Mouton bientôt là devant là-bas. Oyebi soki Kalev Mouton itata wana kena devant là-bas. Même makambo a ko révéler oyebi pourquoi Kabila a éliminé Kaïmi Delphin. Mais aujourd'hui même la femme de Kaïmi sera devant là-bas. Il faut babimisa parce que mokonza mboka lembi politique ya autorité morale à gauche droite ayebi ça yonga député na cité de loya. Makambo ya autorité morale c'est fini. État de siège là-bas dans l'est. Ce qui yo ye momananzoto ote kingakati moka tina kyo mission kuna OK yo leki. Kuna za sans pitié. Ndenge to lobby ba chef du quartier, ba bourgmestre, ba administrateur ba territoire, des militaires, mais pas des militaires de l'est. Wana baza ko se tromper ba kanti ke mokonza ko zoka ya ese wana ache. To ko zo ba militaire même na Kasai ba officier bazali. Même na Katanga ba officier bazali ba matikuna. L'armée kenyane azotinda plus de 45 nengo lobby 45 000 militaires. Mais imaginez, donc c'est on est aux la siéger, donc ça la calme les loucha, des gens au bazo salaka ko intimider ba média. Mais le président déjà Tchebar Likolo, la communauté internationale est là. Oyo Kabila abandonnaki, oyo Kabila monaki que non, ce n'est pas intérêt, il y a collaborer dans la communauté internationale. Aujourd'hui les chefs de l'État, azo récupérer kaka bambongo oyo bango ba pesa ki na ba banque mondiale na ba FM na ba kambo ba Jekami. Mais mon konzazo récupérer yango malem la politique, il y a malem 1 milliard ko ya gratuité en cinéma. Mon konzamo ka soki mosolo. Bango banda ko loba, a ko soka mosolo. Yango tozongi à la vue du sujet. Kabila nenga zali wana la seule priorité c'est monsieur là à l'arrestation. Donc wana ezali sous Cécile Makambuya au ba rencontre au dialogue pour mettre Makambuya ba guerre Makambuya cesser le fait. Cesser le fait wana c'est fini. Et ça même message au premier ministre Sama Lokonde alobaki yango tata Tiba. Que non, on ne va pas négocier avec des terroristes wana. To négocier souté. Oh ratissage, braquage, bloko balobaka. Il y a qu'on mélanger avec les militaires, c'est fini ces histoires là. Donc, yo état déjà décrété. Ce qui a eu ce déca. Na côté boza pour l'intérêt de la République. Boza wana pour population. Atika ko souffrir ba massacre ko kata machette, kuna ko kata mitu ici là. Ou soit boza côté ba milice. Maintenant votre sort sera scellé parce que tout le monde doit répondre à la justice. Le lobo Scott Aganda wa zala ki mator ya Kabila ile où. 30 ans qui 32 ans dans ces pays. Tout le monde doit assumer ba responsabilité na. C'est ça aussi. La politique. Nous mumba ba kena négociation na kasavu butango esimba kite et senga ki élimination ya moko pour moko à survivre politiquement. C'est comme ça. OK, merci to comme na suka émission qui to comme na suka émission na biso bolinga. Tolo ba to ça décryptage ya actualité na dossier SN Ndeko Junior mitune zaki nga ba représenter yi. Donc gens to comme na suka ta la caméra vous en 2 minutes mot de la fin non comme ça to kabwa. Mot de la fin pour les Congolais, nous sommes là pour soutenir toujours les actions du chef de l'État. Tolingi peke non, nous, tous à la paix, beaucoup plus écouter. Parce que Makambo Tolobaka, c'est comme si on est en train de faire de la blague. Mais tous autres appellent de partout. Soutenir les actions du chef de l'État dans les bons. Pas même dans les mal qu'on soutenir. Non, non, si dans les mal, on ne va pas soutenir. Là, nous sommes clairs. Dans les mal, voilà. Non, donc là, dans les mal, on ne va pas soutenir. Mais dans les bons, on va soutenir. Net état de siège, tant que Yoki va combattre Yango, tout ça, biso de lobby. Non,
les Congolais ont souffert plus de 15 millions de morts. Plus de 15 millions de morts à l'Est. Maintenant, nous avons un chef de l'État qui a décrété l'obino état d'urgence. Banana Kelas, bazokota na ba militaire surveillé ba. Tel boyebokota ba administrateur à territoire ba militaire. Donc tout on est comme militarisé là-bas. Donc on est allé militariser. Donc tout mon côté taille à la mukashu na tongo na ye na lichette na ye na maboko on a ke ko papa na moi nyama na moko ya congolais na kati bilang. Non pas question. On n'a pas besoin de ça. Donc, mon konzambo a décrété un état d'urgence soit et qu'on le plus longtemps possible que l'insécurité on continue. Ce qui est sécurité, si l'état d'urgence c'est ça, état de ces journées qu'on a levé. Mais le col mon konzambo a vu yango, tous soutenir la vision, il y a que non, amekako si la nana politiquement na Joseph Kabila. Makambu ya ba dialogue, ba négociation tout ça, rien. Tout le monde a répondre na ba acte na parce que quand John Numbi a assassiné Chebeya, Toyebi qui était le commanditaire. Commanditaire a vous assassiné quelque part. Tant que Kalev Mouton, Azotinda tika ba expert ya Nations Unies, ba kende ko kata mamituna kasa ikuna. Toyebi le commanditaire ya baburu ya ba crime. Donc tout le monde, chacun doit répondre na ba acte na ye. Même lui aujourd'hui le chef de l'État, ce kazo sala mabe, abandi ko piller, abandi ko boma ko assassiner. Mais demain où vous êtes responsable na ba acte na yo ya zo commettre aujourd'hui. Kabila ici aussi doit répondre de l'exact devant là-bas. Et ça c'est que non, tout banda ko lamba kaye ko bimisa ye lokola mutu moko ya za saint de saint mais or que azana ba milice. Sa femme même azo sala ici ya ba teni Texco. Sa femme azana usine ya ba tenue militaire awa na 12e mili. Il a une usine de tenue militaire. Donc omonaka na niveau ya S kuna ba milice na ba tenue ya FARDC. Ezo uta wapi na ba initiative please. En tout cas, na yebisi na ba congolais, trop, c'est fini pour ces histoires de l'Est. Il faut te soutenir l'état de siège. Ok, merci de comme la souka émission na biso. Dans le bateau, auto bengisa ndeko Junior Belami pour nous ça décryptage actualité. Merci ndeko John Mboke Bende, vous s'abonner, vous partager vidéo pour nous actualité à Taré. Jean pas mon abonné, merci de pour l'invitation. Sur actualité, on doit qui m'a bal. Sur actualité zali oeto. Toki maraté zali. Merci Jean pas mon abonné, affaire à suivre. Ciao.